biso tolanda ba papa palo baloba pouvoir au peuple. Mais lelo si tu total la boy pouvoir au peuple ngo ezati. Pona ni bato bazu pouvoir bani go respecter peuple té. Pasi obiso tozomona. Kaka biso moko tokomi bimisa na pasi oyo. Ba voter loi na ba voter yango te. 2023 Félix na pouvoir à kozala te. Parmi ba président nyonso baleka na Congo, muto ayoki si pena soni esa yo. Totombeli yo bokonzi malamu. Na minyoko na biso peuple pe ba yuma malamu. Me yeba ke yo kokima. Ngana zo promettre yo kokima pe ba kokangela yo kana aéroport. Naza na Congo central na Congo bandundu. Muta bank sanga na mboko azana boyo mupayo yo bank sanga. Oyo kuna wa festa milai na zo mona yo. Lelo komita la kingo tala nano olia koleka ngai. Ngana lia pombe terre. Kinwa lia pombe terre te abuzango wapi. Etantino yo. Ndi kwambila nanku. Bula babukala bweni. Ni bula babukala bweni. Ti bula babwani mema Congolais. Chana kwambila position to. Bino ba député oboyaka awawa soki mandat yo sili ozimutuka na yo outi Gombe outi soki wapi mbangu na changu lokola changu za fulu na bino boba ke changu ya fulu te mais cette fois-ci tu ebisi bino yo mtoso uta boye oyana na changu te tozo biso bien papa songo kufa te songo baboma yo te songo ningi mabe ekomela yo te bana na bazanga yo te changu ko tia susu makolo te mwana mboka fongola misu muto batieli biso azame moral nande kuna oyo acha yango tozomona makambo nyonso lelo bazokende bazoya je suis humilié je suis bloqué président na mboka alobaka je suis bloqué te po mutu aleki aza na ye Batou o bazo tshela biso ba président sawa donc baza na amour na biso te ngai na botami na 53 Kisekedi ayebi histoire te nga na wuti na mboka liboso na zwaki modèle B soko tuni Kisekedi monsieur oyo ayebi modèle B te ayebi modèle B te ayebi PSD te ayebi pe Kisasa te na tikala komona pete place ya sala classe na diplôme d'état na ye. Donc ba américain bazo tshela biso batu oyo bazali copier biso na Congo na kansi omona nga komona nga pe désiré na rolo bandengo na bref mais ba olanda nga te histoire ya pays oyo ata mutu moko azo yeba te monsieur oyo toutes les écoles ya Kisasa na examen d'état bazali ko publier yango na tikale koyoka kombo na yete mais américain na français ekuma neti bilanga na ye donc ferme na bango ole ba belge bazwa bateka biso na ba américain mais ba yeba ke ba russe pe bazali ba grande puissance biso tolaki donc pays oyo Congo première puissance elaki Égypte deuxième ezali IRSS pe ko lukanini alia pe ba américain balie mingi ceux qui côté capé tout est capé na IRSS américain eza pays na yete nazo lo baboy eza ezali pona na mutu moko te eza ya Kabila te eza ya Kisekedi te eza ya Muzitu te eza ya Fayulu te commission wana eza neutre ezali neutre eza ya mutu moko te azwa mutu na ye po abima président ayiba Congo nazolo ba Rwanda na Burundi signature ezalaki awa na Congo gouverneur des banques elaki Ndela Adel mutu wa Congo central na kolba mutu wa Zaire Rwanda Burundi signature na bango ezalaki awa na Congo si je me trompe pas po nazaki mwana muke donc tozo kende bazo mema bakoko na biso na difficulté moko makasi ba Rwanda ba ko coloniser biso yebaka mwana nini na kolungwa akene na Rwanda kusala kuna nyonso azo sala président kokota akoza na difficulté moko ya makasi eza makambo kolalisa misu te accord wana ata IRSS vraiment il faut de luka moyen tous a mikanda toke notika na ba ambassade ya Amérique ya France ya Belgique pour tuzwa elonga soki te vraiment eza problème moko ya munene
États-Unis ezali nini azolesa net na tongo États-Unis atindelinga nini Français atindelinga nini Amérique atindelinga nini mais nini oyo IRSS azwa reposition po ntango IRSS alaki awa biso bana classe tozozwa badon nyonso bongo sikoyo bana classe baza na badon bon na merci bino makambo ya loi wana ndeko na ngai élection esala esalama te eza bafavori ya Tshisekedi biso peuple nde toza wana toza na 2 mandats oyo toproposaka président premier mandat eza mandat du peuple au peuple se retrouvaka mais na mandat ya liboso biso na Tshisekedi to se retrouver na eloko te tokomi bawumbu ya ojana bakomi ko maltraiter biso balo ebele tolata bakasine babiloko ebele na ndenge bango basala babiloko wana eza mpona bafavori na bango tokozala mpe bawumbu na kati ya mboka yango te biso tolandaki bapapa palo balobaki pouvoir au peuple mais lelo siko ti totala boye pouvoir au peuple yango eza te mpo na nini bato bazwi pouvoir balingi korespecte peuple te loi wana normalement ekoki koleka te mais bazolekisa ngo na makasi na ndenge biso toza boye toa bapeuple pouvoir eza na maboko na biso ata bazozwa ngo na makasi soki babi balekisa ngo na makasi biso tokoaplike makasi selo biso soki kokufa tokosani tokokufwa trop c'est trop toboyi bayoka mpe biso soki balingi koyoka biso te tokosala mpe oyo biso tokoki kosala soki kokufa mpe mboka esala nini elali mpo malamu kutu nakufa na ngai ke bashere na yango ya bana bandako ya bato nafutela nakemba na niveau na nga mpe nakopera eske na pays nini oyo tata mokolo age neti ngai nakozala kopera eske osalama Tshisekedi ntango baza na opposition 37 ans ya opposition nyonso kabila azosala baza komona yango mabe abongisa nzela boye ota réhabilitation abongisa eloko te mais lelo toyo komona réhabilitation ya basoto moto eloko nasala biso baroute secondaire eza wakosala sala eloko te azokanga bato oyo azokanga wana biso tobénéficie combien yo peuple aussi combien eza na baavantage na ye élection yango lelo oyo yazwi pouvoir na élection mais bafingelaka tata mwa mokolo ntango andima tokende baélection bafingaki ye papa na bango aboyaki ntango papa na bango aboya élection so tokende na baélection te lelo Tshisekedi alingi akoma président ndenge mais lelo oyo akomi président na élection sala sikoyo ndenge bana mboka eloko babimiseli oyo président tose retrouve ata na eloko te otambola ojana tote kasine na mbanga boye ojana kangi tokende boye loi tosala boye libuma nzala ezala matoi te biso tolobi loi wana ekoki koleka te bayoka biso so balingi kimi ezala na mboka bayoka biso so peuple toza souverain toza d'abord plus que Fayoulou, même plus que Moïse, même plus que Tshisekedi soki fils ndenge na yo kaka ipare eloko nga na longona na kashine opozo ambrier pe mingi po eza nango na tina te eloko nga na lingi na loba awa Kabila atiaki malonda toboyaki totelemelaki yango pe asali na longwe siko ya linga imposa te ye élection eza pona ye te bakomi koluka ba avantage na bango koza l'avantage na ye te okomona na États-Unis Trump asali mandat moko alongwe po basepelaki se objectif o bango balingaki akomisi yango te bapesi ye faveur te neti biso pe na Congo awa eloko moko asali eza te a travaillé au 2 ans j'ai rien fait j'étais humilié bloqué ceci cela yo siko oza bloqué oye kosala kosala nini toye kotala topeso lisu chance oye koloba non nasalela union sacrée osaleli union secrète esimbi te esimbi eloko moko te bino badepute nazolaka bino nanu boyaka kokosa biso mingi oyo boza molobela peuple boye na ntyangu botikala kotia lisu likolo te mpo eloko moko boya eza te elonda oyebisa bino bamabaya na bino esuka kaka kuna ekoma na ntyangu te Félix nazoyebisa yo pardon monsieur Félix natana numwa mo ya kilo likolo Tantine Félix tope monsieur le président Félix natie président po batie yo baobengo président yango nga pe na bengi président
mais parmi ba président nyonso baleka na Congo muto ayokisi pena soni eza yo soni ya makasi na ye kote lozolobo organiser élection côté ozoya koluka kopesa ba promesse mais peuple congolais toza bazoba jour oya ki opesa biso promesse à soso il faut to silika azo tchola biso seke to liaka soso te soso azoya kochola biso musala eza te ba société yela biso eza Paris Foot Winner Congo Bet na gene biloko asoni oyo ezolekana na Congo na biso oye koti oleba ya na société bakomi koexploite biso bayiba bambongo ya Congo ndenge yo ozoyiba bango mpe bayibaka papa soki omoni ke merci na pesa félicitation nanu félicitation nazopesa yo mpo yo oyaki oloba état de droit mais lokola yo yokoti état de droit il faut organiser élection oyo eza crédible et transparente soki ozwi te osali véritable passation de pouvoir okei na esengo mais loko yo ozosala omoni loko na koloba eza boye lwa wana lokola elingi esalema neti na makasi ekozala mpe malamu alekisa yango comme ça délivrance esalema na Congo kaka lwa wana ekokangisa ye akokima akoluka nzela akokimela na aéroport mpe bakokangela ye kaka na aéroport kaka bato azolia na bango wana bango nde bakokanga ye kolobaka mingi oboyeboye biso tozozela kaka ngonga ekoka bakokanga ye omoni Kabila oyo alobaki ke no ngai soki na koti Kabila il faut akende ce pays mbala mususu ya kokende liboso ya Kabila po kaka na loi oyo papa na uti kotuna yo awa ke bolekaka pe na bawenze banda na zana mboko oyo natikala komona nanu te bapati ya basoso oyo bazoteka ngo na wenze mais na époque ya président Kamapondo bazoteka bapati ya basoso na wenze mais Kamapondo yo penzo oyaki kolukela biso liwa ou bien oyaki po peuple congolais akunda malibela pasi obiso tozomona kaka biso moko tokomibimisa na pasi oyo bino badepute mais likambo te tozela kaka soki baélection ekozala soki mpe ekozala te tokokutana na bino ka na bisika oyo tokutanaka na bino bokoyela biso su badiscours nini tozobeta mbela mpona loi oyo yo Kamapondo lokola loi eza na biro na yo salela yango lolenge yo olingi me yeba ke mbula pe ebetakelaka te mokolo ekobanda nango mpe malamu me bokomi ngonga moko boye mbula pe ebeti ya mabe pe yo moko yokiti na Kasai kuna bandako ezokende me awa ozodistraire population ça va totombeli yo bokonzi malamu na minyoko na biso peuple pe bayuma malamu me yebake yo okokima nga nazo promettre yo okokima pe bakokangela yo ka na aéroport tokosambisa yo we mbote ndeko journaliste oui kombo nanga camarade Kisuka Shawelo Redi Amisi Pasteur Mateya Yakanda. Merci de Redi. Doit le tourner là haut biso se totelema la qui plutôt donc on ça va marcher à les cas tout monde yango et alors biso peuple congolais to lobi et puis pourquoi tozo boya loi wana mabe tozo mona ngo par rapport à quoi ni ne ko loba po baye ba loi wana boya ngo pour la nuit. Quelle loi? Et loi yango eza lutundu la seki d'abord. Lutundu la seki. Lutundu la azamutu. Mais na lingaki na mona ine choko kende ndenge kwa zotu nanga ke tomoni seni lelo eza na maboko ya Tantine Chibola. Tantine Chanda.
Tantine Kamapondo. Parce que combo yo bozo tanga wana faux combo. Azana Belgique, Azana Rwanda, Azana Kasai. Nagola qui sa position nangate. Ponanga, tant que peuple congolais, nagola qui sa position nangate. Le col a totelé mais qui tokene na pas basango. Avertir bango. To être que na parler du peuple. O ezanda konanga ngana tongaka. On a le bail niet. Nazo pesa préavis mise en demeure mais nazo bimisa bango libilo konyo so libanda. Donc nous sommes allés là-bas. Na lingi lisusu tena la kisa. Passage forcé. Oh ya bébé Chanda. Ya bébé Kamapondo. Ya Tantine Chibola oyo a tena poche na ye. Na ebisa ba Congolais ke ndeko oyo Tantine oyo. Soki azana Congo azalaka na kaka. On dirait mobali oyo ba tena molangi. Mais soki ake libanda aza comme se sentir à l'aise. Una ba fongoli molangi abimi libanda ndake ndeko beta bor na mboka mbapaya. Mais Tantine oyo ndi kwambila nanku. Bula babukala bwenu. Ni bubula babukala bwenu. Ti bula babwani mema Congolais. Chena kwambila position to. Ndi somba biani. Ndi lala biani ni nzala. Ndi biani ni souffrance. Buloba bukala bwenu. Anji ndi la turitu mona turitu ya peine. Même ndi ni décision. Ndi ni détermination ne. Wewe mukajeu. Ti mwelela to. Ti udini bana to. Mukashi kabidi to. Mbaye bakabila kanambe yeye. Kadi. Jif. Didi peni. Tini dibedi. Ti mwashi kulela mwana to bashingani. Tudi tukuindila numwana. Ti mwana kena kuto. Badi bakukwata. Position ya nidi nanku. Balu mvu ambane le peuple d'abord. Kadi pindio le peuple d'abord. Il dépend. Tudi tumona député d'abord. Katumbi d'abord. Kamere d'abord. Kanambe d'abord. Kadi peuple congolais il dépend. Udi weza politique wa buloji. Politique wa dishima. Udi shima no peuple congolais. Toi ça qui dit la moine et tout. Kimbo loto. Bino ba cameraman to ba journaliste. Obozo tunanga mituna. Ngai pasteur Mateya Kanda. Nazane sengote. Nakolakisa pe position nangate. Tango na ina kende na guerre. Nakolakisa munduki nangate. Peut-être nakolakisa yo PKM. Yo ke rozilanga obi. Ok, armée lourde, on neutraliser. Nakolakisa position nangate ndeko journaliste. En tout cas, je me réserve un peu. Je ne peux pas montrer ma position. Mais je sais bel et bien que la lutte continue, le peuple vaincra. C'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, en gros, l'Obama Kamboupe, il y a solo, Moudoupe Ayoti. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, ce que nous constatons, moi d'abord, Moussouni en moi d'abord, Soupou en moi d'abord. Je risque de parler beaucoup, monsieur le journaliste, après il n'y a rien. Mais pendant Moutuna Oyo Tuninga, Makambouane comme na poche ya Tantine Chibola, na poche ya Tantine Kapinga, Azela Oyaye résultat. Mais rien n'ira. Merci beaucoup. Au bien, parce que vous êtes des songi. Il faut parler beaucoup parce que. Bon. Selon la constitution, merci journaliste, selon la constitution, les mandats une fois renouvelables. Ozomona. Tango bazo renouveler, tango renouveler ndenge nini na 5 ans. Il faut à la kisabiso bilan oya saleli biso. Mes premiers bilans, il y a Tantine Chanda, Chibola. Alors, 2 ans, je n'ai rien fait. J'ai été humilié. J'ai été bloqué. Bon, 2 ans, je n'ai rien fait. Bon, je ne sais pas quel le bilan. Or que Papé Sakamutu, 2e mandat, Soto Sali Moussala Yamala, peuple Bazo Sepela. Mais le peuple, ça satisfait les lots, c'est nos frères Luba Kassaye. Pour bâtir Seli Bango Moussounia, moi. Je dis, je vous remercie. Je m'arrête là. Beaucoup na mutuna na yo ndeko journaliste vieza mutuna na yo na ozanga ko pesa ya noter na ko pesa réponse parce que vous appelez mninga congolais ozo ata moi eloko lelo. Vous parlez de la loi Lutundula, vous parlez de la loi qui a été promulguée par ce monsieur ici qui est au pouvoir. Moi je dis ceci, et la loi Lutundula
Et celui qui a promulgué la même loi, c'est monsieur qui est au pouvoir, mérite d'être chassé dans ce pays. Biso ba Congolais, nga en tant que Congolais, c'est Yande Nazaboye, monsieur Félix Tshisekedi Tantine Oyo, je ne veux pas de lui. Il ne convient pas d'être président de la République. Mais, regret Nanga Ezali et pas aveugle Kabila. Kabila c'est un aveugle. Qu'est-ce qu'il a fait? A préféré à nommer Mouninga Naye aveugle. L'aveugle conduit l'aveugle dans un trou. Peuple congolais, nous sommes dans un trou. Le boulot, c'est pas Joseph Kabila, monsieur Oyazana pouvoir à Yoko Baksa. Ils ont mérité Nini. Ils ont mérité fort Makas. Ils ont mérité ce photo bimana ouf frère auto bi koti le boulot to koti. Ko bimana le boulot au peuple congolais to lobby trop malobexili. Mnoko kangami. Omoni mai. Ce qui est quitté kangami. Ere ko bima. Ere ko pasuka. Na mire ko bukamir. Biso peuple congolais nous sommes au bout de komina suka. Et la loi le tundula et ce monsieur qui est au pouvoir bazo mérité ko bengana bango na mboka oyo. Ngana za prêt ya ko bengana monsieur oyo za na pouvoir na ba loi na ye. Parce que ngai peuple congolais ko kenda élection ya formalité té. En 2006 la formalité. En 2011 Papa Tshisekedi président de la République a se proclamé yé moko na ndako. Et ça conséquence yi de pesa côté ya bango hein. Et Tshisekedi le sawa ke kufa na pote ya mbasu bango batombole héros national. Mais bandaki ndenge nini? Et Bandi Papa Tshisekedi a bêti le Bakuna 2011 à se proclamer président de la République. En 2018, parce que c'était Martin Fayulu, il est sa zone que Martin Fayulu a été président, mais il a nommé. Mais le long Mouto Banoma, inconsciemment, lui aussi inconsciemment, il a accepté d'être nommé. Où va le pays? Et le long de l'élection, qui est la transparente. La CENI soit dépolitisée. Martin Fayulu a fait une proposition sur la réforme de la loi de la CENI. Ya boyango alinga réformer loi électorale na gounaye na sentiment naye parce que que c'est un Ivoirien, il n'est pas warrior, que na terrain awa na cause peuple ba soso na sali lokote so na kena logique ya élection na kozwate il faut que na logique nanga na briguer deuxième mandat par force. Mais monsieur Félix Tshisekedi, monsieur Kanambe, monsieur Azara Ruberwa, monsieur Kagame, ce pays n'appartient pas à Chilombo. Ce pays appartient aux Congolais. Chilombo c'est un étranger. Un Moulouba c'est un étranger. Il est venu du Sahara. Moulouba où dans Sahara. Ngande Congolais. 100%. Chilombo a des frères rwandais. Il a des sœurs rwandais. Il a des frères congolais. Il a des sœurs rwandais. Des sœurs congolaises. Il a des sœurs belges. Maintenant il est qui? Il est congolais comment? Nga Océan nazana ba frère na Rwanda te, nazana ba sœur na Uganda te. Je suis congolais ba frère na ba frère nanga bazana Congo. Naza double nationalité te. Je suis 50% Muyaka, 50% Mukongo, 50% 100% Muyaka, 100% Mukongo, 100% Mungala, 100% Muswahili. Félix Tshisekedi azali ceux qui 10% Rwandais, 50% Rwandais, 50% belge, ceux qui combien de pourcents congolais. Mboka oyo za ya yete pona ngaba peuple congolais nyonso nazo benga boza libanda boza na katiawa nyonso bango bazo sala manœuvre politique pour ba briguer mandat futo benga na ye voilà mboka na katiawa ba tina oki obeti mbela ya ba peuple congolais so baza libanda mais eza lelo ko moko pe mbisi teli kusala pasi to ko yoka mbele pesa maki ba ndeko diaspora pe ba peuple congolais baza libanda ba lobby samedi ya lobby ba kusala marche ba ko kena ambassade des États-Unis awa pe na uti ko yoka ndeko moko lobby message awa faut que les marches na ambassade des États-Unis na bani siko kaka biso tozoni na bamindela ngo bazosala biso mabe est-ce que ceux qui tozoni na ambassade une solution na biso peuple congolais donner une solution ni to. Merci beaucoup. So te lobby bango ba ke na ambassade biso to ke na ambassade to dévoiler secret. So ngana ke loko na ke na ambassade na ke sa ni ngana ko dévoiler ngote. Nous avons raison ya ke na ambassade à Belgique, na ambassade à France, na ambassade des États-Unis. Bato bazo ko accepter au baza à la base ya malheur à Congo. Et ça, les États-Unis, et c'est la France, c'est la Belgique. Il faut que le peuple congolais tourne vision à biso. Tant qu'un ambassade, on a posé un senga, on pardon. Tant qu'un ambassade, on peut nous préparez-vous. Pour nous ça va que non, préparez-vous.
ba peuple congolais batondi bino to baye bino to lembi bino soki bande ba okende ambassade ya France yango na ebeti bango mbela to lobi trop to gangi trop et comme ngonga mususu na ko dévoiler awate ngongo to komi bango ba yebi ngongo na zo lobela ngonga wana to sala lombango ngonga ngo ekoki mais c'est oyo na interpeller Prince Penge na interpeller ba Blanchard Mongomba na interpeller ba tunyoso ya SID ya nouvelle là ba congolais nyonso o batanga ka kombo monsieur oyo na pouvoir botiel ko tanga kombo ya monsieur oyo na pouvoir bo peste valeur Kabila est resté miwe pendant 18 ans Agnati biso 18 ans tikala miwe. Alors ces messieurs veulent nous plonger dans le même rythme. Ya kotanga kombo na ye okoza mutu komba mutu moko zo tiana valeur ndo c'était n'invaut rien. Oza komba mutu zo tanga ngo ndo ka yebe loroté un incompétent qui trompe son peuple même pour abaisser le prix de la première nécessité, à promettre encore promettre. Donc, rien n'est fait. Ces messieurs-là ne méritent pas d'être cités dans nos bouches. C'est un monsieur qui mérite d'être chassé dans mon pays. Moi, je suis prêt. S'il y a 2 Congolais, 3 Congolais, 4 Congolais qui sont prêts, venez adhérer à notre vision. Pour te faire Mboke Kindeliboso. Mboke Zana Liboulou, Belgique, États-Unis, la France, bangonde baza ba hauteur ya malheur na biso mais bazo benga biso Congo c'est un pays riche biso to zana nyonso yana to gumbi yango to seli yango il faut aller à révolutionner notre peuple il faut atomboka peuple tomboka place aux ali libu mwanzale za kana matoite bolanda ba lubate ce sont des étrangers pembe ba mona kango noir ba mona kango pembe bolamba mona kango mabe ba mona kango bolamu. Il faut éviter les débats partout. Ce sont des étrangers. Zobango ba Rwandais, non Rwandais, Zopé Moulouba Bongo. Parce que Moulouba Monagamabe Félix Salaté. Ce monsieur nous tue. Ce monsieur est en train de vendre notre terre. Ce monsieur est en train de vendre nos richesses. Mais azur diamant, azur or, bakeno ko rafina ngo na Rwanda. Ce qui a zo ba rafina ngo na République démocratique Congo. Combien de jeunes emploi. Combien de gens yango na Rwanda, kopesa yango na Uganda, peuple congolais akufanzala. Peuple congolais, moi je n'ai pas beaucoup à dire. Na lobby trop, na lingue action band. Nde yango ko sala ke Congo babanga peuple congolais, babanga binote, to banga ba konzite mais biso babanga biso. Merci. Mbote monsieur journaliste. Message fort dans l'état que peuple congolais ni ne koyi ko lo banatonga. Merci vraiment en tout cas. Biso peuple congolais surtout biso ba jeune to ana kanda mabe to ana kanda makasi ya osakana te tala loba agi to koma nango toujours to lana ba salon tala loba agi to sala ngo to sa ba fazer tala ba agi to sala ngo papa faso mali para tongo facho na programme njo ande ba agi pe ba papa so comme nango c'est que biso ne photos ba charge pe ba papa na biso mais jusqu'à présent ba papa na biso ba so ba charge na biso c'est que et simbate. Si vous pouvez simba photo sani, il faut bison des peuples congolais. Tout élément. Tout bunde la mbora na biso. To lo baki yake ba biso en otage awawa ti to en indépendance. Mais jusqu'à présent notre indépendance té. Mobutu a subi son pouvoir 32 ans, il y a souffrance. To rasa le rôle la Mouzaye, Mouzé pas où mérite accueillir. Kabila ya wa 18 ans en otage. Surtout plus 5 ans il y a Tipol. Donc 23 ans de colonisation toujours. Tonyo komara papa. Il y a un message surtout biso bana changu. Tala Kabila le père ayebia. Abetela changu maboko. Po yebi makasi o changu sana ngo. To bundela ye rebelle na munduki ngaka na loboko na libanga. To boma ba rebelle. Yango to so baboye. Bino ba député o boyaka awawa soki mandat yo sili ozimutuka na yo outi Gombe, outi soki wapi mbangu. Na changu lokola changu za fulu na bino boba ke changu ya fulu te mais cette fois-ci to ebisi bino yom to so uta boye ko yana na changu te to so ebiso bien papa so ngokufa te so ngba boma yo te so ningi mabe ekomela yo te bana na bazanga yo te changu ko tia susu makolo te tika changu na maboko ya bana changu ezalo pe mona changu soki to peso maboko to mone simbi to benga na changu. Pour biso to na kanda to pesi trop to bénéficier te tala na ajo jusqu'à présent on a limité dans la lettre banda tongo na so baté na kosuka wapi kambu ya loi na kutu biso ba voter loi na ba voter en ngote 2023 Félix na pouvoir ko sala te donc si ba ça qui comprend bon abengani président assemblée nationale
abengani président Sénat alongole ba misusu apa ba yeke sa copie na bango ba kosala azwi mboso atie kuna azwi Bayati atie kuna azwi bandeko na nyoto ye bikolo na ya tondisi bango bipai na bipai po ebike 2023 ba pesa sous pouvoir alega lisusu biso peuple congolais tolobi to boya yango 2023 voulons pas ba mata ba kita 2023 pouvoir so na maboko ya ba congolais mais lelo to moni ite o apesa ke pouvoir ndeko ne o apesa ke bonga fanda ki wana azwa ki nyonso asala ki nango 18 ans alongwa ki to banga ki ete posa ki soldat te yekuta za ki soldat to bangi ete bongo civil pamba hein papa 2023 banyo kwa mate bandeko na biso bino kaka béton biso béton te biso tout ça peuple congolais bino bolia béton boso ba béton bokula na libumu epesa bino makasi mais ba ke béton soki pe likolo pe lembe sur na béton sala nini esedaka tango kokoya okufa to okufa te mais biso peuple congolais biso to aka même moral Congo c'est ba congolais ne ba benga pouvoir pour le peuple par les peuples c'est le pouvoir c'est ba congolais donc en 2018 otika ki bango to ba ke congolais sur pouvoir to tika nzoka nde mwana mboka pena bi bozela kutu o 18 asala ki bino za muke bino na 5 ans bokonyokama yango tika na papa na lobanana olobi ko kitilinga soso est-ce ngona lia soso te soso nde kitinga yango na futi na ndako soso kitilinga yango na ekebongisa fina ngai to bano pe biso to bota lobi baya kutaka papa nini oyo salaki bakitila biso soso c'est biso ne soso ga ngone to kolia abisa ngai société oye ya soso ngai na ngona RDC ezana ville nini na province nini combien de chambres froides ba chambre froide so abetela ntolo ya muninga na yo apesa ki pouvoir na mwasi na ye yango ya so kitila soso papa biso to lia soso te biso to lia rapondu na matembele ato bisinga soso so est-ce que soso esala ngani na tambo na tongo na le soso ngo yebisanga si soso ngo kiti combien 1000 francs kiti na bandeko na yo ndembua balia mbua na masangu hein okangi bandeko na biso awa omemi bango bake service national boyebisa biso banda bakenda saki yango ata un quart saki esi ekiti na capitale bilangani esala inane 12 ans 13 ans olobaki na biso awa kio 2020 2021 ba jeune beaucoup ba millionnaire nzale to ba millionnaire te to mande su ba mpiaker plus papa biso to le matala ndenge kulu ne songi su makasi soki lo ba jeune ba sala kulu ba sala una sengote ba sala una kanda passe leki jeune so sa ki bien est-ce nga sa kuluna jeune so sa ki bien anga sa moyibi te en tout cas pour la suki wana papa bon message eza peuple congolais tous les logos te bisa bino loko na débit mwana mboka fongolami misu muto bateli biso aza même moral na ndeko na oyo acha e yango tozomona makambo nyonso lelo bazokende bazoya je suis humilié je suis bloqué président na mboka alobaka je suis bloqué te po mutu aleki aza na ye président koloba te je suis humilié po mutu aleki aza na ye bomona te ndeko na aveugle azalaki soko pati kalongola atie mutu anaotuna bato abana esa bakoke baningi nga te anaokanga bango bandoki po ayebaka ye moko aza ndoki limero oyo aspike bana mboka soso biso to ala nzala soso te yo zokitisa soso na to nini na prix nini na Angola soso bani na 500 na Brazzaville soso bani na 600 yo kitisa ngo na to nini ozokosa ba congolais lokuta président araboité président boy na monde azalaka toza numéro 1 na lokuta na ba crime ozokesa so mutu alobi vérité bokomoke lukae bokokufa mabe biso to ba congolais netinga pe na negra lia Congo Kinshasa maberi nanga naza na Congo central na Congo bandundu muta bank sanga na mboko azana boyo mupayo yo bank sanga oyo kuna wa festa milai nazo mona yo lelo komita la kingo tala nano olia koleka ngai ngana lia pombe terre kino lia pombe terre te abuzango wapi kino lia maki te plateau maki 8500 Nangola maki za 1500 plateau yo 8500 kino lia maki fade fango dimanche kino lia secteur te 6500 akoso mango wapi mbonga prix matembele na fufu
yo okosa bana mboka ti wapi 2023 okoma kute 2022 mwana yebela bamama bapapa tozokende beglise tozokekumisa eloko te ngonge ekoki yango oyo ozosambela bana no na ndako basalaka te sikoyo otunaka teke na banda kosambela kala ndenge nini bana basalaka te otunaka te fo tunaka mpe paster azoteya yo na kuzu ake kuna bapesi mbongo fini me azoya nzambe akosalaka epa na ye une année achande bachaussure achande baveste ndako abie me yo bano bana osambela 2 ans ndako wana kaka rido wana kaka olalaka na seti lelo otunaka teke ndeni paster oka une année bo achande me yo ochandaka te congolais jour tokóma bomoko jour biso nyonso tokozwa victoire jour biso nyonso tokobunga ozomomani toza na posa révolution congolais jeune botala bavi na biso botala nde tozokende lelo na age na yo bazolesa yo ezalaka te na ngola bawuti na guerre me bapapa batangaka ti lelo mpo na nini bazwi guerre bapesi ye mosala mazoka eku diswa mpo bayebika atangaka te alekisaka ta na ye na guerre tikoloko topesi ye mosala topesi mpe mwa mayele asa nini akontinue biso vi na biso eza wapi toza wapi bakongolais toza wapi bakokosaka biso kaka boye bayeni biso basadodo mpo mbriaka biso baserveau tokoma obomana ozoyebisa moninga no congolais yo mwana se koyaka likolo te bato bazoboma biso bango oyo badepute basénateur banani bango oyo bato bazwa biso batia biso na poche tozokisa famille soni famille mpa bayoka soni te mpo oyeba eza ndenge ya congo na congo justice ezalaka wa justice justice moto ayibi bazoloba yo détournement yo balobi moyibi bakaboli nanu congolais na congolais batie bino différent voilà justice. Merci monsieur le journaliste pour la parole. Aliboso naza na regret parce que mboka na biso tozali kokende na souffrance moko oyo monsieur camarade nanga président Chilombo oyo alukeli biso na kati ya mboka. Chilombo soki omoni eloko ezokoka yo te batikaka mon frère tozano bamasa ata lelo nyati tapis rouge mais tapis rouge no nyati Chilombo ezaki muyibi ndeko loko tukabila yebi biso tolobaka soki atiki pouvoir te ya kokota mabele ou bien biso na ye Congo eza banani yo mama na yo aza Rwandais lelo yozo wela intérêt personnel ya ba Rwandais mais biso ba Congolais tozo souffrir tozo la na ba salon na 7 mois sinon la na pavement mais yo Chilombo la na pas cher okangi bandeko na biso tindi bango musika bandeko na biso ba souffrir biloko wana ekende Rwanda mais RDC awa toliati mais yo Chilombo okosa ke nonga naza na intérêt ya peuple congolais na komisa congolais nyonso riche toyebisio cette fois-ci Chilombo na osengo pena pardon kenda ta pa na cimetière ya mama na Rwanda si yebise mère na natika parce que tout roza na tout ya kodimati na bato socha mais biso peuple congolais toza na besoin bato yo bako aider mboka po kende liboso lokola monsieur Fayulu na muzitu bango nde baza na souci ya peuple congolais mais yo Chilombo ozoza bandeko na yo allez ozozwa oyo muluba ozocha na bureau na yo po bakoma mboka yo lelo ozowela o double mandat yo kana ebisa yo kabila to ebisa ka 2018 au double te chindenga bokinaka union sacré biso to ebaka yo te parce que yo zaka moteki gâteau na Belgique oyebi yango moko na kini marché to fotaka yo te Chilombo ndelo la babo la nanga direct mais biso bato to ponaki yo ke yo beti bale alors ozui bokonzi ndeko lo kamera lelo okoche boloko kamera zaka la besoin asamba oya kapo kamera akotrari yo Chilombo na biso pena pardon na mwasi na yo na bandeko no nyonso soko lingi te RDC comme le bololo lokolo comme bololo et pas père na yo tika na yo bokonzi papa oza pena na libumu moko na ebisio biso to konda ata la libumu nanga na dameta ça fait 2 semaines à Chilombo on comprend c'est que nous tous allons tout dans la guerre mondiale lelo yebaka yo ozanga nzela ko olekila parce que la l'aéroport ndolo yo kokate ba vieux to zala yo leki on la kilo avion kaka meno yo kimela zaka koto ça suppose linga to yo compte présent parce que biso to 4 présent na manange
tokokoma kuna poto bomayo s'il vous plaît kabila sia komi na suka akomeba ke non ba petio ba fungwa mimisu tika bokonzi papa ba tout boza na parlement oh tout bosala dernier jour biso to zela bino kala mingi te to la bino ngonda yo ti lo moment na bato ba la lelo na parler de mabre o lukanzelo obima ba mboso banani ba ko lukanzela ko bima jour wana na kati ya parlement biso libanda 98 heures biso to liaka te mais bino na kati ya parlement bo changer kaka dossier que no ti lomba a double mandat to ko yeba biso na bino bana na bino ba tanga na potwa mais biso wa to souffrir minerva les cher moi na passé l'examen d'état maman te comment ya kokate on comprend muto ata sala ko de pas tant ça bon ya passe mais tiombo o loko ti pouvoir moko kaka na ko benga ngo loko la kuluna parce que le so ki kuluna comme na mboka na biso eza yo parce que tata na yo akosi biso yo pe mwana oyo akosi biso alors mais tata na to comprend la bien na kokate a l'exception Martin Fayou pour bien que noter muto za na souci peuple congolais mais yo ozo kokano le côté ndeko na ngai na ebite ba mboso ko liaka yango trouble yo mutu masa to ndenge ni masa hein tika bo konzi biso Congo to lingi yo lisusu te et si to baye na biso yo